Mission Oyo Yaya, CL News, Butalango, Yaya, Bokota, Kanana, besoin de vina bino. Et boni, Yaya, Bongo, Sansoni, Nandeni, qui soit pas là, qui sont pile. Babi, Babi, soit Linganada. Sister, moi, ça tonton Loabe, Yana, 4 États-Unis, Boya, Bo s'abonner. Non, Linga, abonné, à te que, au côté, Yali, Bakundo, Moninada, Nandeni. Yaya, Nabi Boye. Au moins, la classe spéciale, soit dans sa biso boye. Soit pesi kuroyo qui te azu mettre calme. Comment na mutu? Si comprend na yom to yo kate ya moyena sinana simbilomètre quand yete na benjo kaltoy. Babi CL News, il y a Christelle Mamou. Takuna mo bossa na benge Christelle liko na bino boka na paso wapi. Babi CL News, il y a Christelle Mamou. Na komo kende. Bobi nini yaya bokota to bokota te. Nangi bokota ya lo yenge te bo s'abonner. Nande nini nada ye yo femme mariée, mère de 2 enfants mais divorcée. Pourquoi? Parce qu'il mbele kin bazama kambo elengite. Botelo no sala et à surprise. Bokante no sa nyilo tina kitika. Yawe sogo bwaginga na suginde yawe. Yawe yakokota ni kamona ngana sawe. Yaga papa lobelanga ya kotelanga. Wapinza meledia. Wapinza mela bwame. Wapinza mele zaka ya kota ya. Yaya sebola Yaya sebola loboko yakakokata nikamukemeki Yaya sebola yayo lobo sebola yayo lobo yakosimanga yaya osengule. Salut très chers internautes, merci pour votre confiance à travers votre site CL News TV mon PPSika. Il y a Christelle Arose Mamou, l'Iranium de la presse que je salue en passant. Merci pour votre confiance dans CL News TV. Ma patronne, je te dis merci beaucoup. Lélo, bon, on a rendu tout ça la victoire. On a précisément la place des artistes. Bon, on a le boko, on a le boko kala. Bon, on est dans le place des artistes. Oyotoye. Pour soutenir, parce que ça va image que le va organiser qui marche monnaie neto kanisa. Ba comédien ba penser qui ko kanisa ba kufa yango lelo ba sali moi marche de santé par rapport na yango tozo continuer ka pour ko pesa no ba élément et bien je dis un grand merci à mon vieux Adi Chimongombe poto na poto. Merci à Papine Zolamé son propriété privée. Toujours on continue pour avoir ces images avec notre caméraman Golo Mayala qui est là pour nous donner des images. Nous continuer kaka toujours vie actrice, acteur, il y a théâtre congolais. C'est parti. Ok. Oui, on continue toujours pour vie et à moi bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé vierge quoi. Vierge. Ok, merci Lelo et ça marche de santé à Tokanisa idée na initiative mwana et utaki. Et puis le président JP Massamba a une idée et a collaboré toujours. On a des artistes qui ont posté et on a la porte-parole. Il y a tout à tout moment message des alliés. Ngai Kanto et puis c'est un bagarre. On a pris un message. Ndeti lelo ezali marche de santé pour na kokanisa bandeko o batika biso tozana président na biso papa Kumba loba ya biso bango donc on est président boye bika ba comédien donc pour na kokanisa bandeko batika biso et puis lelo to beta match à l'occasion et puis to kosala lisusu moi quelque chose pour na kokanisa ba veuve oyo batika mbana batika bango pour faire ça ba fond de démarrage quand même ezali kanisa malamu olé ya kolela la raté na ngomingi te oza na bana moi mukie wana ba pesio et go sunga ata pona 10 personnes au deuxième édition mususu eza bandeko mususu. OK, poto moni salama nanu te nanu salama te bo sali yango lelo eza ya suka to bo continuer ka ko salama to ko continuer kaka elongo na bandeko nyonso tu oyo bazana biso donc tango bazana biso to continuer na bango et surtout tout ça qu'on se comprendre na makanisi ya malamu o to zanango to zana ba soutien ba tebele ba mama Emeline Zemba ba zana mikile ba vena so ba tous pepele ya metelo to zo mona lokola ba Nadia Nkuna muka jimwimpe ba zo soutenir biso na ba conseil ma bebele ba belbishi mubunga mo sa pembe ba Belgique wana nega ezala donc ba tout les OK, merci beaucoup. Ba victoire ba ginama. Merci beaucoup.
Oui, merci. On continue toujours. Tous déjà, ma vie, il y a ma population, il y a ma terre. Guy Ngombe déjà. Bonjour Guy. Bonjour, yo moi c'est CL News TV. Il y a Mamou La Rose, Mamou Christelle La Rose. Vraiment na moni gola maya là. En tout cas na sepeli po boye ko tambola na biso ba artiste na cadre to kanisa ba wei. Ba artiste ba wei batika biso en tout cas très content de votre présence quoi voilà. Votre initiative, idée on est où? Idée où papa JP Massamba. JP Massamba qui n'est pas un artiste, JP Massamba qui n'est pas un comédien, mais JP Massamba a eu l'initiative Yako Sangisabiso ba comédien, Poto Kanisa ba comédien au Bakufa quoi. Alors le 29 juillet, tu as la marche, les boyés, la marche de santé, après tu as Ndembo, na police nationale congolaise contre Bango na artiste tu as Ndembo et Simonango ba okabola moi mileke mike na ba veuve, ba orphelin, ya ba artiste au Bakufa. Comme ça le 1er août des soirées à cette occasion même Tokanisa wande ba reprimer ba groupe ça Ramusa Kitoko na bandième sous groupe sans souci ba reprimer ngo biga na biga nezalaka et puis ba reprimer ba artiste moko ba sala musala bien et ba petit ba fond de démarrage na ba veuve ya ba artiste batika biso quoi voilà. Merci beaucoup Guy. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie maman. Et merci. On continue toujours tout le cabateur na ba actrice oyo ba koloba on participe. Bien. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour. Bonne histoire. Oui, ça va. Un mot pour la Mkonalelo, où est la journée à Tokanisa? Non, ça y est, moi, bien, initiative, moi, bien. Pour Tokanisa, artiste, comédien, Bakufa, peut reconnaître ma veuve, Bachina Batika. Donc, ça y est, moi, bien, tout aider, Batika Mibali, Batika Bassi, donc, c'est bon. Nanu esala mate lelo to moni lelo ba comédien bo salongo eza ya suka to e continuer. Chaque année ça là initiative bien ya Super Massamba. Chaque année tout ça là. C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour maître. Bonjour maman. Bonne santé. Santé ça bien. Lelo to ye na marche to kanisa ba wei idée wana initiative wana Na docteur Songaba Yemoko, c'est quelqu'un on a inspiré kuna partir en Afrique du Sud. Oh non, to kan ça va oui. Pona komona nini? E bale mondial akufa, nani mo pepe bakufa, do ba chitenge sala bakufa, pona ka ndengo wana. Ayemo azuka likanjeke no, to kanisa ba nani, to kanisa ba to ba sali œuvre na kata Kinshasa. Alors bosu albi bo banani ba okaza to banda na ba artiste ba za présent, ou ba zo sala ba œuvre. Bangonde ba banda ko laksana lokola to kanisa. Donc voilà, yango organiser marche de santé to bandango na rompo ya Wileri Lingwala to poussa na te to koma na terrain Kankar place to beta ba comédien ba to beta bale na ba soda voilà et le ko likanisa malamu muninga azu yango wana. Un mot au Lobana bana monde entier parce que voilà partout dans le monde à travers CL News TV au Lobana bango. En tout cas na monde entier bazo landa biso tozo senga bozala ta 5 kaka pona okanisa biso omoni fleur ezaka na valeur nango tango nano okufite bazo pesa yo fleur yango yango mais soki déjà olali na cercueil bazo kotia fleur eza na valeur te na monde entier bakanisaka biso c'est le moment tozala mwa courage tomona elengi ya mosala tozosala sinon tozozala vraiment bato moko ya tina te na monde entier to elengi te c'est-à-dire que tango ozokoma na 60 ans de carrière 70 ans de carrière na famille bako fingo webi bako beto mabena même soko kufi webi bako shikoto fingo ebele pona nini parce que oponaki boulot moko ya faux et sali bien te na suka c'est ça moni tozona c'est le moment tosenga ke na bato bako landa biso basunga biso na mosala o to sali po ezale lengi même bana na biso pe batepela nango que to gagner quand même na mosala o to sali sinon ekozala mawa mingi. Merci beaucoup maître. Oui, on continue de toujours continuer car on a boulot nabiso. Un grand merci à Papi Michopo, un grand merci à Adi Shimongobe, poto na poto, installé d'Ivoire papa social.
bino nyonso on continue tout totambola kaka tozokende na marche de santé quoi moi graisse kita quoi fruit dakanga bachame mamuluba on continue toujours les artistes et comédiens batika biso oh bien aimé tous ce sont là la Bible dit dans le livre des psaumes chapitre 90 verset 12 enseigne-nous à bien compter nos jours pourquoi parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre des hommes alléluia kanisa baptiste bakende Jésus-Christ tukanisa sansusi ya kenda katukalongo pia nakanisa mupepi ya kenda aloba bikubaburingo isasa eske bumasane mache matondo sansusi opimela bakonge esengo papa mwana yo pasie mamepela yo papa chefwe J'allais te manger avec la chivoire. C'était le 8 mars. Ça m'a fait un loco la tague. Ils ont pas menti qui biso. Tout le monde a voulu les filles. Ma sœur, le petit biso a fleur d'âge. Ils n'allaient pas si peu mawa. Mais tout comme ça. Parce que l'artiste ne meurt jamais. tala yolukwa artiste bato babala basi na yo te okotika bato mitima mabe ozozwa kaka baartiste yelukoye akenda te na boye lukuye akenda te na boye ça c'est la chanson Tokanisa chantée par les artistes et comédiens en exclusivité ce soir c'est Papa Koba qui chante. Maman Kingo Ismaël Alé, Amonia Sika Bokenda, retrouva bonheur. L'émission Fin du théâtre avec Tirsa Nazaraka na étuka ya Kombali ata mokolo moko na émission Fin du théâtre mais nazwa occasion moko te po lelo kinda yango nayembeli bino nzingi bakubela bela mwana wa muntu wa mushia wake lejane c'est-à-dire lere baza kopesa mwana oyo ya etike azwa mayele yango na occasion oyo nakanisi nalela bapapa mpe bamama oyo batika biso baartiste comédien elongo na tokanisa tosangani bongo mpona kolakisa mawa na biso na bale bakenda motema pasie kudu akende motema pasie manakanana
Bonjour Papa Lis. Ouais, bonjour Vanessa. Bonne santé. Santé Kitoko Magasi, Pepele. En tant qu'artiste comédien, le lot de un festival, au Kanisaba, et Batika Bisso, Batika Bisso, selon Yolobani par rapport. Ouais, selon Naï, Boyo qui voit déjà un anezo beta, on a un motokota qui studio, voit un anezo et mana voit Papa Lianzi. Donc, tous les gens qui soutenir l'initiative pour na baïda biso bakenda, baïda biso bakufa, ngana zole la massa nga manager. Donc, nazo féliciter surtout bana poto bayawa lokola ba Christine Diok mwana ya poto atongo bazawa ba mama Monique donc toyeto soutenir œuvre yo pona baeba biso oyo bakufa eza lokola lelo ngana zate Vanessa okanisa ngai mama okanisa ngai Christelle Mamou la patronne okanisa ngai Papi Zolameso okanisa ngai yango biso pe totali pe tolobi te tokanisa elongo na CL News parce que si tamakasi yaka moko oyo epesa ba news amakambo oyo ezaka CL News pour soko lukiango hotel ba site miso ba boya ba filmer mais CL News eza permis pour non ezano ya biso mo ba comédien eza site biso mo ba comédien to soutenaka yango ba yeko so ba image oyo merci na Christelle Mamou merci na Papi Zolameso tozolela eza pasi oyo kanze monde to yembiango to yembi vraiment pasi ngali yanzi na leli masala nga manager soki bana poto boyeba ngai bon, moi, je producteur un film, mais grâce à manager. Parce que manager, tout le temps, le tournage, et ça nous dit que moi, je bengali yanzozapi. Il y a qu'un film, et ça, moi, na tourné. Il y a un peu d'organisation. Na yemele no na studio. Après, na sombi li susu. Billet batch na ngai pona ko mbongo wana yango na ba ko pesa mwana manager. Yango na ba ko pesa famille ya manager, yango ba ko pesa famille ba comédien misusu. OK, merci beaucoup papa. Donc merci Kitoko. Mishka. Ouais, né. Moi déjà hein, tous s'entraîner, chauffer. Déjà donc le lot dans le lot oyinda mabe oyinda potalaka kato lela ba vena biso ya kala na ba masa na biso bakenda lokwa lianza utolo ba manager ba ça vraiment ebele na basi ya ndenge na ndenge to lela bango donc to kanisa bango to za de cœur na bango nyonso talaka ka yango journal le vraiment ezaki proprement pour na bango to baki non to tika ba activité musu to ko sala to ya to honorer ba mort parce que ba sala musala mo na biso donc yango to zali ba mexé zaka ebele ba tapoto ba yaki ha to ba tapoto ba yaki ba kipe ko soutenir biso na musala oyo JP Masamba to kanisa donc to kanisa fondation Songa Baou les docteurs donc bango nyonso na bo sanité bandeko musu pe basunga biso lokola oasis beauté naturelle timbre fiscal maman privé na bo sanité Papine Zola Meso Christelle Mamulumpungu la rose donc kitoko est trop merci Evelyne Libota sœur na ngai ya na Londres Evelyne Libota donc il y a trop Safiros to kanisa merci beaucoup merci à Michel Tozu déjà Mouscador bonjour. Ouais bonjour. Bonne santé. Je vais bien par la grâce de Dieu. OK lelo journée to kanisa ba batika biso selon yo makarolobani par rapport na yango. En tout cas ils a initiative moi bien quand dans le bando dorénavant. Bablo aboye photos arawana photos et surtout ils ont concerné biso artistes et comédiens. Les initiatives il y avait na biso JP Masamba a créé na mémoire ya kokanisa ba oba kufa ba comédien to ba comédienne oba tika biso. Alors biso tozana tozo atteindre ko sangana boye c'est la première édition. Chaque année mama mbobo et bando salama pour la tokanisa bandeko na so ba tika biso ainsi que ba famille na bango. À toutes ces personnes oyo ba la na bango ba mona eloko sa na ngoyate. Baya ba soutenir œuvre oyo ba soutenir initiation oyo ba tcha ba moyen na bango afin que ba mbongo wana à chaque année on crée des événements ba la wana ba losa ke esungara ba veuve oyo ba tikala na mokili pona ba Muscador pour to moni initiative au bien sa première édition peut-être au monde aboye bato apoto ba Hollanda bino na monde entier ba Hollanda bino ba soutenir bino au moins bo édition mususu batu ba zui bambong ba tiena ba poche et silipe silisalo yo lobani par rapport. Donc moi je pense que ba mamba bongo ba eza bato ba complexé ba jaloux parce que babi un jaloux c'est celui qui a le même sentiment avec toi. Donc au moins que initiative oyo il faut y ena za idée liboso muso azu idée ba comme on crée bablo au moins c'est alors tant ba moyen ko bandoya au moins ka ba mais moi je pense que Nzambe a sunga biso enfin que
Mamba boye ça m'a déjà au moins déjà ambiance toi non awa tout qui marche à ce que tu vas ta foot après awa moi régneuse là par rapport à la mémoire bato bakufa. OK, merci beaucoup Mouskada. On continue toujours à travers CL News TV hein. Chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, nous tenons de prime abord à vous remercier de votre participation au festival Tokanissa qui voit le jour aujourd'hui même et en ces lieux, et c'est en dépit de vos multiples occupations. De la cérémonie à l'Auguste Assemblée, et c'est en vue de lui permettre de se récapituler par rapport au déroulement de la dite cérémonie. À cet effet, voici comment se présente la charpente de notre programme. Nous commençons en Tokanissa, qui, après quoi nous allons donner ou faire honneur à Madame Songabaou, donc l'épouse du docteur Songabaou, qui va lancer l'activité de Nzango. Et tout de suite après, nous allons ouvrir maintenant la manche de série de rencontres footballistiques avec toutes nos équipes qui sont déjà sur place. Et cela sera talonné par une petite prestation des artistes et comédiens étant sur place en one-man show. Et enfin, pour clore notre cérémonie, nous allons passer à la remise des dons aux veuves orphelins des artistes et comédiens décédés. C'était là le bref programme de notre cérémonie. À présent, sans transition, avant de pouvoir lancer les activités sportives qui commencent par le Nzango, nous allons d'abord nous exprimer aussi à Lingala pour permettre qu'il y ait une bonne audition. Bandeko, Kalate Tozo Banda, Masolo Nabiso. Alors, on a remarqué par maman Nzango Baza déjà wana, Tozo Banda Nayango. Ensuite, on a étape de football. Après, on a mis sur comédien, on a tour à tour, quelques-uns pour agrémenter, moi tant mouquet. Et enfin, pour se rafraîchir, à Balgi Kawana, 500 francs, 1000 francs, 1500. J'invite le secrétaire général de la fondation Tokani avant de pouvoir lancer les activités sportives. Circonstances à l'occasion du festival Tokanissa. Monsieur le docteur Songabaou, responsable de la fondation Songabaou, partenaire du festival Tokanissa. Monsieur le représentant de la fondation Moïna Nzanga, Monsieur le président de la fondation Tokanissa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs les artistes et comédiens et chers collègues, mesdames et messieurs, en ces jours mémorables destinés aux artistes et comédiens décédés de la RDC, poussant l'initiateur de ce projet à la création de la fondation dénommée Tokanissa, qui a pour vocation de s'occuper des veuves et orphelins de ces derniers, nous tenons à vous remercier de prime abord de votre présence et vous souhaitons la bienvenue sur ce terrain qui a accueilli le festival Tokanissa en son deuxième édition. Il vous souviendrez qu'à date du 6 mars 2015, M. J.P. Massamba, président de cette fondation, avait organisé la première édition du festival Tokanissa et s'était personnellement rééquipé de ses imprimés cités si haut à lui de son vivant. D'où l'idée de la création de la fondation Tokanissa. Jour pour jour, tout en mal an, cette fondation s'est vite mise à procéder aux actions comme prévu dans son calendrier. En l'occurrence, l'enregistrement de la chanson dédiée aux artistes et comédiens décédés qui vous allez écouter incessamment et aujourd'hui. Nous sommes à la réalisation de sa deuxième partie et poursuivant son bonhomme de chemin malgré vents et marées. Par cette occasion, nous lançons un appel pathétique au gouvernement de la RDC par le trichement de notre ministère de tutelle que le ministère de la Culture et des Arts pour soutenir cette œuvre combien louable. Aux sociétés brassicoles
téléphoniques ou autres partenaires, n'hésitez pas d'apporter votre pierre à chaque fois que le besoin de la Fondation Tokanisa se présente. Aux médias de nous accompagner afin de véhiculer le message combien important au public. En somme, nous lançons solennellement l'ouverture de ces derniers des activités du festival Tokanisa qui, en prélude, a vu le jour en date du 29 juillet 2017 par les activités sportives dont la marche de santé qui vient de s'achever et qui sera talonnée par la prestation des artistes et comédiens féminins par les Nzango. Suivi pour Maman Léonie Songabao. topesi bino mbote mingi e toremercie bino mpona événement oyo. Événement oyo eza ya mbala suka te, eza première édition, deuxième édition ekoya, troisième édition mpe ekokoma ntina millième. Maboko mpona yango. Fondation Songabao toujours azala liboso akosunga biso nyonso, akosunga baartiste, akosunga baartiste oyo bakufa bafamille na bango na bato nyonso baza na volonté ya kokende na nzela wana. Merci, tofungoli nzela mpo na nzango ebanda esila te ezala mikolo nyonso. Merci. Puisque tout de suite après nous allons faire appel à l'équipe du groupe Simba.
Et puis VIP, c'est dans la $10. Si on reçoit des billets, il y a VIP $10 pour la salle. On fait sur t-shirt au biseau de la T-Hall, il y a conféré, il y a accompagné billet parce que ma t-shirt est salami à rentrer salami du banda, qui va faire la go, qui va tirer la go, les dates de dépenses. Et alors avec ton billet, la carte de salle, on va faire la VIP, tout autour il y a ça, la personne qui se dit que dans son bas, qui aime tellement l'artiste, qui passe ce souci-là, de voir le l'artiste. On a recommencé quand on dit Tokanisa. Souvenons-nous, dans Tokanisa, il va attaquer l'initiative gagnée personnelle.